Pour ngai vraiment les sommes ezakaka ceux qui ozake au matin niveau moko boyo comme ça la babiloko moko boyo comme na actualité moko boya makasi ezake faut au batamana nous na sama kolo ya Jésus Christ. De pas tout ça là na occasion yo lolo kwa récupération eza matanga. Ba para ya madame Elombe tozana bongo esika moko. Isika matanga ezali. Eloko kabola biso ezaka pongi. La défunte nous a quittés le jour où je prenais mes fonctions. Alors que je peux dire que je l'ai découverte au travers des réseaux sociaux et je pensais même à la rencontrer. Oyo kweli lelo le pepe ko kwela yo. Kaka ndenge yo zo loba loba wana yo pe ba ko lobela yo plus que oyo zo lobela muninga. Biso tozali Liberté Plus Télévision, nous avons accompagné le ministre, mais tout le monde qui quand même, nous avons premièrement, avant au bétanon réalité où ils ont quand même dans les réseaux sociaux, il y a une visite, il y a ministre awa na famille, tout le monde papa yambié, tout le monde maman, et ça les bino nini. Bon, il y a coupé ça nous merci na visite au ministre Asali. Il a déjà bolingo. Il y a Moussalande madame Abanaï Kosala, il a déjà amour qui apporté qui implique na éducation ya bana. Et ça libiso malamu et puis si biso vraiment esengo ya comment na ministre ya koza la reconnaissance pour na madame ndenga ko sala visite bisika o matanga ezali. Bon esengo ezali na motema mais toko manifester ngote loko la fête. Mais loko la ndenge ya mawa to sepeli loko bible lobito lela na beba lela to sepela pe na beba sepela. Mais quand se présente que tout n'a côté pour battre Mbappé tout sur la nani ou azolo ba makambi mais l'ombe avec précision comme ça. Kombo nanga Rozika Bamba na fin de numéro 23 bis. 23 bis ozali nani na Katia fan. Naza camarade ya cousin ya madame Elombe. Donc cela veut dire oyebi madame Elombe bien. Ba para ya madame Elombe tozana bongo esika moko. Esika matanga ezali. Eloko kabola biso ezaka pongi. Pona makambu ya mbasu eza lokuta ya koloba kolinga mobali ya bato eza lokuta ngati madame Elombe bani malade biso nde tokendaki kosala prier pa madame Elombe. Oui bien sûr makolo ezalaki ya kovimba madame Elombe asali ba mois na ndambu plita ya malade si makolo vimba bongo parce que mbasu ezalaka déjà premier jour deuxième jour troisième de makolo vimbi et puis sali rouge et pasuki ba pota. Mais pour ndenge biso to yebi mbasu yo to monaka eza mbasu te eza juste so eza o babwaka ki o basalaki eza ke o evimisaki makolo mais pour na koyeba ke eza mbasu vraiment eza vraiment mbasu te to tika koloba loba ke no to linga ke balanda yo po bolo makamba lokuta oyo kweli lelo le pe ko kwela yo kaka ndenge yo zo loba loba wana yo pe bakolobela yo plus que o yo zo lobela muninga. Ba leçon nini bino bo tirer en tant que ba membre ya famille bato ya quartier leçon nini bo tirer na vie oh maman na biso Elombe alekisi na kati ya mokilo leçon nini surtout particulièrement yo. Bon to pona ngai vraiment leçon moko ezakaka ceux qui ozake au matin niveau moko boyo comme ça la babiloko moko boyo comme na actualité moko boya makasi ezake faut au batamana nous na sama kolo ya Jésus Christ parce que yenda za protecteur ya solo donc les so obiso to jui ezake ya kotambola ka malamu to moni vi madame azalaki na yango lelo to yebaki te ke koki ko arriver boy donc ezaka nzambe nda yebi ndenge to tambola na ba école nde ba information nde bazo pesa na bana nde bana bazo ya lobi bana bayaki
bana place atangisa bayaki tellement ebele tomekaki komaîtriser tellement lupango mokie batondi na kati tufume ekoti bakomoloba botika bokanga bana mosusu bakota te so te bana mosusu bakufa awa tomekaki komaîtriser na bandeko mosusu tokomosala tokoti mwa lo moko baye bafandi mwa 5 minutes tobimisi basusu bakoti tobimisi donc bana bazalaki même tina balabala awa ezalaki pena débordement ya bana bazolela bazondima kutu te keza madame bamususu balobaki eza photo ka botie madame azali donc courage ezalaka kaka na bana na biso toyebi ke eza nzambe moto apesaki bango madame nzambe moko mpe azwi madame. La première des choses c'est que je ne voudrais pas tout ça na occasion oyo elolo kwa récupération eza matanga tu matanga tu penda matanga tu kolela la défunte Ilombe Bonnette pour ses intimes pour ses très proches azalaki enseignante moko a markaki ville ya Kinshasa et puis mokili mobimbaka atoloba au travers des réseaux sociaux na mosala na enenga lingaki yango. C'est le corps éducationnel qui a perdu une actrice non des moindres, une actrice qui s'est dévouée, qui a montré dévotion par rapport à Moussala ou à Zalaï Nango. Encore une fois, je dis, ici quand matanga tu es là, impression à tête, tu es là, tu es matanga. Excellence, alors que vous venez d'être nommé ministre provincial de l'éducation, et comment vous pensez accompagner dans le cadre de votre ministère, n'est-ce pas, les obsèques ou soit CDI? Loin de moi toute prétention de quelque manière que ce soit. C'est comme j'ai dit, nous sommes venus au deuil, nous sommes africains, nous sommes bantous. Quand nous venons au deuil, nous pleurons. Quand nous venons au deuil, nous venons avec nos émotions sincères. C'est cet accompagnement-là. Mais pour le reste, ce n'est pas des choses qui doivent être dites. En tant que patron provincial du secteur, quel est le mot que vous pouvez placer à cette famille qui est affectée par la disparition inopinée de leur fille? La défunte nous a quittés le jour où je prenais mes fonctions. Alors que je peux dire que je l'ai découverte au travers des réseaux sociaux et je pensais même à la rencontrer déjà au départ. Mais malheureusement, c'est le jour où moi je prenais mes fonctions que l'Éternel l'a reprise. Donc tout ce que je peux dire, c'est que nous avons perdu une actrice du monde éducationnel dans la ville de Kinshasa. Excellence, merci.